des Congo Locale News, bonjour à ceux-là qui nous suivent aussi dans lecoleacongo.com. Un journal paraissant à Kinshasa CNews affirme que le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a promis 100 000 $ aux députés de sa classe politique. Là, vous comprenez, il s'agit de la majorité présidentielle. Ils sont au nombre de 350 et a promis 100 000 $ à chacun d'eux pour faire passer la loi Bochab. Cette loi qui conditionne les élections générales, donc présidentielles et législatives, au recensement, ce qui maintiendra Joseph Kabila au pouvoir jusqu'en 2019. Donc, il leur faut réunir une bagatelle somme de 35 millions de $ pour corrompre ces députés-là. Alors, on a approché la population pour savoir leur point de vue, leur réaction à propos de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Baebayo Kakalingala na Kinshasa awa moto ekopela na kati ya Assemblée nationale. Evariste Bochab babimisi lwa na ye o ekomema papa mokonzi ya mboka Joseph Kabila kino na 2019. Alors na yango Baminaku asangana kina ba député ya ngambo na bango bazabongo 350 pe sengeli ko corrompre moko na moko 100 000 $. Et sengeli bakangisa montant monene etuluku ya 35 millions de $ pour na kopesa bato wana pour ba voter loi oyo to bengi loi Bochab pour maintenir Kabila na pouvoir kino na 2019. Tozui information oyo na journal moko e bimaka awa na Kinshasa na kombo ya CNews. Totambusi micro libanda toeba makanisi ya bana mboka tokutani sima ya biyano na bango. Merci. Mingi mama na ngai. Papa tomoni omoko tangi na journal CNews alobi malamu ete ba député ya ngambu oyo kuna ya majorité présidentielle balaki bango balobi corruption à ciel ouvert. Minaku alaki bango 100 000 $, à chacun pour ba faire passer loi Bochab. Papa baza 350 et sengeli kopesa 35 millions na bango pona balekisa loi wana. En tant que mwana mboka, réaction na yo ezani ni tokutio na kati ya musala na yo. Merci mingi mama. Ba député on a faut koyeba d'abord bazala ki élité. Biso peuple to vota bango te. Ba noma bango na mokonzi o organisa ki be élection na tango wana. Anoma ki bango ko nommer. Ti anoma ki bango po bayaki na mission. Anoma ki bango po mission oyo ebimil polele lelo bakokisa yango. Bato ndenge wana bakoza ata na souci ya mboka te. Baza ata na souci muke ya mboka te. Bango bazomona kozwa 100 000 $ ndeza garantie ya bavi na bango. Me batala pe na sima. Bae bakonzaki biso na tango ya deuxième république na tango ya Mobutu. Bazaki na bozwi koleka bango. Me lelo yo banda kwango bateki bazongi ba malere ba misusu kutu bakoti na majorité o bango bazo nyokola biso lelo. Me bae bake na nyonso bakosala wana. Balia na bango mbongo po to kopekisa bango te mbongo te bike bakolia na bango po baliaka na bango yango depuis kala. Mais baebake bakoko na biso oya mboka oyo bazomona bango et puis bakopinir bango et puis mbongo wana ta balei yango soki yindi lelo to monaki na Burkina Faso Kabila président ya Burkina Faso batindelaki yo hélicoptère yaki kozwa ya kendaki awa pe kozalaka bongo Kabila bakobimisa ye. Me biso na bango tokotikala tokoyebana bandako wana bakosomba po modèle ya bango ekomi siko bakomi kotonga ba immeuble ya ba 3-4 niveaux bazosomba bandako wana ekoma ya biso tokotia ba drapeau tokofanda kuna ba 6 mois 7 mois ya ofele avant l'état ya kobimisa biso atia ba drapeau ekoma to ya l'état bato bafutelaka bazosala na bango musala pamba eloko ezate balia na bango mbongo poto opekisa bango te bango moko bafotaki balobi 200 000 balobi bapesa bango 100 000 bandimi toyebi nyonso wana mais ekosuka nango ya pamba na muto azobimisa mbongo wana ya mboka azokorrompre bango azosala na ye musala ya punda po Kabila to mata to kita asala nyonso akosala kombo na ye azolongwa.
Soit entre moi et moi, je dis non, je vais oui, si moi, prison, moi, je vais ok. Moi je suis contre ça. Parce que Toponaki Bango, pour qu'il y ait un parlement, pour colober la population. Pourquoi ne pas laisser la loi électorale qui a été, c'est-à-dire que les gens avaient voté avant les élections 2011. Laisser la même loi là, qu'on applique ça. Pourquoi on doit réviser la loi électorale? C'est-à-dire il y a des manœuvres là-dessus. Alors moi je suis contre ça. Si les parlementaires, ils ont touché quelque chose pour aller vendre, c'est-à-dire nos valeurs à nous les Congolais, nous sommes contre ça. Alors ce sont des parlementaires comme ça qui amènent la souffrance dans les pays. Nous sommes contre à 100%. Nous ne voulons pas qu'on révise cette loi électorale. Est-ce que la population ne peut pas faire quelque chose en fait pour mettre ça? Mais madame, nous sommes là pour marcher, pour manifester en tant que Congolais. Mais vous savez ce qui se passe dans ces pays. Dans ces pays, nous sommes malmenés, maltraités par les agents de l'ordre qui sont censés respecter les droits de l'homme. Mais nous allons manifester. Et nous sommes en train de les manifester. Moi, je suis contre 100%. Ok. Toza au courant, mais maman, biso attaque la population congolaise. Tozo sepela na ngote. Le président a joué la décision na batunae a corrompu bango. Mais toza ngo d'accord te. Toza na posa mutu ya rochapso na kimia. Ceux qui sont sala qui parlent na yo, asa lepso moi banzela, moi ba makamsusu. Toza ngo d'accord. Mais ce mandat esili mususu aleka. A passé pour kimia za la pour la population. Vraiment toza elo wana esengote. De éviter ce mona qui lobinde bat bazara qui de gauche à droite transport ezate bat baké makolo pour la population toza na ngopende sengote. Ce tu ebe que ce mandat esili mutu mususu aya to ke na élection mutu mususu a remplacer. Toza ba bazwi mbongo wana biso to ebi bato wana ba basala ndenge wana. Président Rolanda bango te ye ata la position ndenge aza poye mutaza sommet. Ya s'en charger na bango alanda makambo bato wana ba ebisaka iti. Bato ba ebisaka makambo wana bazaka lera Mobutu. Ta Mobutu akimaka bato wana bakimati. Bazonga siko bazo travailler na ye. Ye mutaza sommet ye mutaza mayele bato wana ba eloko alobati. Bato wana bazo tala nde bazwi kanyaka na bango, batie na ba poche na bango po basarichir na bana na bango. Baebi ke soke kwei bango ba okima na bango président qui a part ya qui a part. Donc eloko biso toza ngo posa lo bango na toza ne sengona likambo na te. Tolobaki so mandat esili mutu aleki o aleki mususu aya amema biso ti o asali nzela o aya asali bo o aya asali bo ti jusqu'à tel point aucun. Hein? Merci maman. Il va voter ou à modifier la loi qui a été la loi électorale qui a été votée en 2011. C'est pour dire que le mandat du président de la République doit être prolongé à 3 ans. Là, ça va nous donner la souffrance. Nous ne voulons pas de cette histoire-là. Hein? Qu'on ne révise pas la loi. Nous sommes contre. Nous allons manifester. Nous allons appliquer toutes les méthodes démocratiques pour les décourager. Et nous appelons aussi la communauté internationale de veiller sur ça. Premièrement, député, on a babanga na nzambe. Premièrement, babanga nzambe, mokilo mutosalango ezanzambe. Tozo banga mutote, tozo banga nzambe. Soki manda ya mutu esili. Bango ba forcer président ke atikala. Yemo azana posa kende. Bino azana posa te botika atikala. Bozo monte bozo mema peuple na difficulté. Alors soki manda esili. Ndenge zalaki demanda sili. Hakende mutu muso sala nini a continuer. Pourquoi? Parce que peuple a souffrir. Et si kama yele ne soukeli mutu muso ko continuer. C'est comme ça. Na kanisete soki mutu asali batu ba pressé ya asali. Akende pe mutu sasa nini akota a continuer mission e kozala malamu mingi parce que peuple a souffrir biso sambelaka RDC batu basambelaka soki bango ba député bakotala makambo na biso te nzamba kotala makambo na biso na bango ba député bazana problème pa na nzambe. Bon, oh les kalambo kana biso to comprendre te o mboka na biso moto lukambo on a mal à l'aise.
oluka bwe soda polisi akangio ka bosalelo te abotolo nyonso tonyo kwa mafo musale zate to sisi ba classe elo mote to lukata mbulo to zata président sika a changer makamna mboko po boy to lembi na biso to andamona paska bwe ba papa misale zate misala ezate ba fonctionner mboke bongate kabwe tonyo kwa mabwe mboka na biso mo tonyo to lembi na biso to lembi. Bonjour maman. Ngai nazali jeune garçon congolais 100%. Toluka kambongo awa na mikakatano. Solo luka mbongo polesa dupoto boy kuluna. Kuluna la milimo mabe. Yango biso ba jeune to préfère koluka. Mais évolution ya mboka na biso nezo kende yango te. Tozo kemba kolia ya malonga te vie sociale ezate. Tozo se retrouver te. Ata velo pamba ezate. Atolo luka 2016 oyo baluka so président mususu. Oya kozala mayele. Yako bimisa ba misala po peuple congolais souffrance et là. Tokoyi mambo 2020 susu. Pardon. Oya so mawa toza batu. 2016 ekoki. Balungo mususu bache mususu. 2020 pe bache mususu. Sobe moyen te o mususu ba koyaka bache mususu. Na poto bazo sala makambo bazo changer malembe à l'aise. Oya biso ekomi ya ndungu. 2016 baluka batu mususu basala. Merci. Gravement pour la makambo to sepe na ngote. Heureusement la population bazalaki sur la makambo te so population ba yebaka to ndo envahir par du peuple. To ndo envahir pour le loco to lembi trop c'est trop. O basali ekoki bakende. Pour la loi on a nos avantage na bango. Et pour l'avantage na bango babiki mabe basali leki trop so ba kei population a retima bon na côte et pas na bango ngo so ba ko mo ba raison mo de façon que ba bénéfice pour la bango. Et ça pour intérêt population te. Et ça pour intérêt population te. Biso sto lembi. O balé et sili bakende. Yebo chama les administrations ba chine ba loi électorale wana. Mbongo kuta kuwa bande ya ti le lot bénéficier na ngote congolais na bénéficier na mbongo wana. Donc le lomo que ko alia et ko kité ba ba samususu ba sali ko la mbongo do biso ba pauvre ba se richina ba famille na bango. A toi après le na moto télémélango. To boyi. Otame ba congolais ba kufa ba matikala. Invité aussi qui nous a remplacé. Je m'en vais à Mikanda. On va à 2 ans. On va à 2 ans. Ça veut dire 2 ans sur coquille. Yo, c'est Nini, au titre nous remplacé. Si vous avez un matin, Kende. Ça n'a pas été président Moussou a continué la mission. Papa, on va conseiller. Papa, on a Moukamou. On va est-ce qu'il se porte pas trop mal de bazana bagason secret tu vas pas t'amiter maman bé après tu vas faire monde de bazana besoin besoin ne sonne pas chaîne boto que ne bason secret tu vas me faire misala ba maman bé ba ça maman bé ba conseil maman bé basi manzela ba monyo so ba kende ba tika biso to ba kende ba tika biso moi les gars lobby ça avant vous avec ton vexi ba mou à bientôt asali kende awa kuka mutali yesu azate hakende oya sale koki Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce micro
micro-baladeur. Merci à vous de l'avoir suivi. Bae bayo kakalingala to komina suka. Il y a micro-baladeur na biso boyo ki population ndenge apesi point de vue na ndenge tolobi na français sans ombage ni faux fuyant. Topesi merci la Picho Pacho Asotali Concord na Norvège. Topesi pe Claudia Kovana, topesi Ricky Nemiala, topesi Fabrice Malita, Bambo Tebele, topesi pe Ingénieur Vangu, topesi Diaspora Mobimba o et pesi confiance na Congo lokole to moni papa Emma Manzambi na papa Kipoy, papa Emma Manzambi na papa Clément Kipoy, topesi merci na directeur na biso programme azuga image oyo Matondo mingi papa des chutes mambetu kuto sanité o azalaki na éclairage, topesi Émile Dielambote tosukisi la monteur na biso Patrick Nsala. Merci na équipe technique Onesona Kutani na bino na numéro mosusu Kimia Boboto Omabota Mabino Bona Mboka Congo lokole ya kovanda niete tokozwa sango mokolo na mokolo. Merci.